prophétie pour le président de la République. Azoloba na président de la République que dans 2 ans awa akokufa soki aye koluka ngai te akokufa. Mais bien aimé, tout analyser likambo malam. Ba prophète Nathan, nous abandina nous il faut le concerner à prophète, il y a prophétie aya kolukanga. Or, ainsi dit l'Éternel et kendara koluka mutu. Ozo bolanda na bokebi. Soki nzambe alobeli moto, alobeli mosali na ye, apesi mosali na message. Pour message on est à la transmettre et sengeli mosali na ye akende koluka le concerné apesi un message. Parce que mo kondida ba kondinde atindiye. Na repese exemple na Bible. Nzamba zoloba na prophète Samuel. Alobi na prophète Samuel, alobi ke kende na ndako ya Isaïe. Naza komona moto moko kati ya bana Isaïe on a désigné comme roi. Na mona ki prophète Samuel te alobi ete ngai naza grand prophète. Na koki ko kende na epa ya Isaïe te moto pamba. Pona kende ko transmettre pona ke ko kokisa prophétie tona loba prophétie. Et sengeli moto wana le concerné aya ko lukanga te. Ainsi dit l'Éternel, quel que soit aux alliés prophètes majeurs, quel que soit aux alliés apôtres, tout évangéliste, ce qui ainsi dit l'Éternel est bimi et sengeli ko obéir. Et si dit l'Éternel et qu'on l'ongolo place aux alliés et qu'on met place à les concerner pour transmettre un message. Mais tant yosa komona moto, ainsi dit l'Éternel et l'oba me lié. Mais comment là bas miracle spectaculaire, tout comment là bas témoignage spectaculaire. Ozomona to koma ko pambola mele ba mabala na l'église na biso ba mabala oza spectaculaire. Donc eza de loko moko te nzamba zozo gloire na makambo zo salema na l'église lelo. Eza de loko moko te. Ba prophétie tozo pesa eza pona kosala ba bezi ya biso basali ya nzambe. Ba miracle tozo sala eza pona kosala ba bezi na biso basali ya nzambe. Nzambe azozo honneur na eloko moko te. Voilà pourquoi comme on a dans 4 églises, c'est seulement le pasteur qui est béni, mais bandimi baza béni. Pourquoi? Parce que ba makambozo salema, ezo salema pona honneur ya pasteur et non pona honneur ya nzambe. Parce que bipa yo nzamba za glorifié, ba ple wana ba ozala béni. Mais bipa nzamba za glorifié te, boko bonde la kobanda lelo kino lobby, kino santa, moyen batu ba pambola mezate parce que le Dieu qui donne la bénédiction, il n'est pas glorifié au milieu de vous. On a ba prophète Samuel, nzamba tinda ba pa ba Isaïe ba kenda. Na mona ba apôtre Pierre, nzamba tinye pa mo pagano, lokola Corneille. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans votre émission et à votre chaîne La Voix Céleste Télévision. Nayambo to banda matea na biso bande konyoso oyo bozwi biso na singa ya La Voix Céleste Télévision na kosenga na bino kaka bo s'abonner na chaîne na bino La Voix Céleste Télévision pour nezali chaîne oyo nkolo alobela rabino chaîne oyo sala rabino babola mumingi. Alors ceux qui ont s'abonné et kozala malamu mingi. Encore une fois que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, cet après-midi, nazana esengo parce que nazui grâce, ya koyeba kote maliboso na bino, enfin que toyeba kokabola liloba na nzambe elongo. Liloba na nzambe eza bilei ya mokristo nyonso. Mwana na nzambe oyo alingaka liloba na nzambe te, aza pena mwana na nzambe te. Pote mwana na nzambe ya solo, aza mutu oyo alingaka liloba na nzambe. Mokile koko zala na nzala ya kolia lipa, na nzala ya kolia fufu, mais mwana na nzambe sur le plan spirituel. Au niveau de son âme, il faut alingaka ko se nourrir na liloba na nzambe. Alié sa molimo na ye po ezala fort. Alié sa molimo na ye po ezala makasi. Liloba na nzambe nde ezali bokasi pe eza bomoi na biso. Yango Pierre azoloba na Jésus alobi ke mkolo tokokina kokende lisusu wapi pote pa na yondo za na maloba ya bomoi. Or liloba ya bomoi eza ye moko Yesu Kristo. Moto aza na Yesu na vie na ye aza na bomoi ya seko. Alors cet après-midi tokoyeba ko partager sur la parole de Dieu. Lelo na lingi na lobela sur l'amour de Dieu. Et nini bolingo na nzambe esalaka na bomoi ya mutu oya yambi yango. Bolingo onga nazo lobela
peut-être yoko ki kozwango na sens ya mokili. Mais sur le plan spirituel et bibliquement parlant, bolingo nazo lingana lobela, c'est tout un homme. Et cet homme, c'est Jésus-Christ. Alors, ton nazo lobela kena ko lobela sur l'amour de Dieu, misala nini bolingo na nzambe salaka na vie ya moto. En d'autres termes, moto oyo azana Yesu na vie na ye, azana bolingo kati na ye. Et bolingo wana ezana misala. En d'autres termes, moto wana Yesu Christo qui est l'amour, azalaka na misala ou asalaka na vie ya moto. Alors tokoye bango pe toko découvrir yango à travers cette courte exhortation na kosenga yo oyeba kopesa ngaka matoi na yo. Tozali na livre ya Jean chapitre 3 verset 16. Jean chapitre 3 verset 16, la Bible nous dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il aille la vie éternelle. Éternel le Dieu puissant. Naye encore une fois qu'on recommande momo na maboko na yo. J'implore ta grâce et ton onction en ce net moment. Parle à ton peuple. Que cette courte exhortation est bako consoler, ko édifier mitema pe mabota ya bana nzambe mingi ba kolanda ngai. Na kombo na Yesu. Amen. Bien-aimés, les œuvres de l'amour de Dieu. Oh bien-aimé, na après-midi à lelo, na exhortation oyo na lingi na banda côté ya yo, na lingi premièrement na faire comprendre moto moko en ce net moment et loko moko. Bien-aimé, esengeli biso bana na nzambe na yambo ya makambo nyonso toko kosala na vie na biso, to se référaka na source na biso. Na kopesa exemple ya mokili. Lelo batu ya mokili, même la Bible nous dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Donc Bible eza kotindika biso toyeba ko observer mokili. Pe soki to observer mokili à travers mokili tokoki pe kozala enseigner. Batu ya mokili kutu balobaka ete moto oyo a valoriser yo, moto oyo asali yo esengeli ko reconnaître ye. Wana bato mokili. Mais si ko biso bana na nzambe tozalaka na connaissance eloko wana te. Mwana na nzambe lelo soki nzambe atomboli ye, apamboli ye, afongoli ye, mwana na nzambe abosanaka même son premier amour. Mwana na nzambe abosanaka ete soki lelo aza ya kotombwama, soki lelo il est béni, eza pote nzambe nde asala akoma oyo azali. Alors, soki nzambe a valorisé moto, soki nzambe a sali moto, a formé moto, a valorisé, a élevé, a pamboli moto, et sengeli moto wana ayeba ko reconnaître nzambo ya sali ya zala. Oko reconnaître nzambo ya sali ya zala ndenge nini, na reconnaissance na yo. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Or, lorsque naza ko exhorter bino, nazolinga nazongisa moto nyonso na source na ye. Ayeba ete soki lelo obengami moto, obengami mobali, obengami mwasi, obengami chrétien, eza pote moto moko asalaka mosala, et moto yango eza Yesu Christ. Alors, oko reconnaître misala ya Yesu Christ na vie na yo, lorsque nyonso okoki kosala na vie na yo, ezoyeba ko glorifier Nzambe. Lokola nzambe nde a valoriser biso, lokola nzambe nde atombola, apambola, akomisa biso lelo ba santo, akomisa biso ba chrétien, esengeli biso pe nyonso tokosala na vie na biso toyeba ko glorifier kombo na ye. C'est-à-dire na maloba na biso esengeli kombo ya Jésus ezala glorifier. Na ba acte na biso esengeli kombo ya Jésus ezala glorifier. Donc na nyonso tokoki kosala esengeli kombo ya Jésus ezala glorifier. Mais malheureusement aujourd'hui, il y a des chrétiens, il y a des hommes de Dieu ingrats. Oyo lelo na élévation na bango, na ministère na bango, ba koka ko valoriser kombo ya Jésus te. Lelo tozana ba pasteur, ba prophète, ba apôtre, oyo ba yebaka koluka kozwa gloire na ba ministère na bango, au lieu ba pesa gloire na Jésus moto apesa bango ministère. Yango Bible eza koloba na biso avant na pesa bino penser après midi à lelo. La Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16. Bible lobi na biso na verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Or,
Bible ebandi nanu ebandeli ya phrase oyo Bible ezobanda. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Bien aimé, il n'y a pas l'amour sans le donner. Bolingo ya solo etalisamaka lorsque le donné zomonisama. Bolingo ya solo ebombaka kaka na maloba te. Bolingo ya solo ezalaka kaka na maloba te. Mais bolingo ya solo etalisamaka pe na ba preuve d'amour. Bolingo ya solo etalisamaka lorsque moto azopesa eloko moko oyo ezali ko exprimer amour oyo aza nango envers moto azosalela eloko. Même Jésus, notre Dieu est amour. La Bible me dit que Dieu est amour. Alors, biso batoto nimeli nzambe tobi ke nzamba za bolingo. Mais nzambe tokoki, nzamba koki kotika biso kaka te na conception kaka ya maloba ete il est amour. Yango voilà pourquoi nzambe alingi atalisa ete vraiment certainement ye asa bolingo apesi biso mwana na ye Jésus. Et le fait qu'il y a kopesa son fils unique, c'est ça le preuve oyo ya bolingo nzamba za nango pona biso. Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Or Bible zoloba nzambe na kolinga mokili. Mokili oyo nzamba lingaki eza mokili ya basantu te. Mokili oyo nzamba lingaki eza mokili ya bajuste te. Mais mokili oyo nzamba lingaki eza mokili ya bapécheur. Lorsque nzamba zoloba Dieu a tant aimé le monde, ce monde-là, c'est le monde de pécheurs. Or, moto mobali po apesa mwasi bolingo, esengeli mwasi wana a répondre na ba critère ya mobali. Na mokili awa. Po mwasi alinga mobali, esengeli mobali wana répondre na ba critère ya mwasi. Tozomona na mokili po mobali alinga mwasi esengeli mwasi azala kitoko, esengeli mwasi azala soumise, esengeli mwasi azala boye, esengeli mwasi azala boye, wana eza ba critère. Soki mwasi a répondre na ba critère ya mobali nde mobali apesi bolingo. De même pas ya mwasi. Pour mwasi a accepter mobali, apesa mwasi, apesa mobali ne bolingo. Esengeli mobali wana atalisa ba critère o mwasi alingeli mobali azala pour mwasi apesa bolingo. Mais ezali ndenge moko te na nzambe na biso. Nzambe tango alingaki mokili, asengaki mokili ba critère te. Nzambe alingaki mokili te o mokili oyo ezalaki basantu te. Nzambe alingaki mokili te po mokili ezalaki bajuste te. Nzambe alingaki mokili te po mokili ezalaki na bosantu te. Mais nzambe alingaki mokili, apesaki mokili bolingo sans critère. Apesi mokili bolingo, mokili oyo ezalaki na basumu te. Apesi mokili bolingo, mokili oyo babane konguma mela bikeko. Apesi mokili bolingo, mokili oyo bayebaki ata te. Mais nzambe atalisi bolingo. Alors pour comprendre le comment na son mémoire na ebandeli. Na ebandeli lorsque nzambe akeli moto, nzambe apesaki moto domination. Alors baki na moto a dominer likolo na biloko nyonso. Pe lorsque nzambe akelaki moto na ebandeli, akelaki moto te po moto akufa. C'était à cause ya désobéissance ya moto nde kotisaki liwa na mokili. Alors nzambe siko na bon nzambe na ye, na bolingo na ye, alingaki azongisela moto état initial azalaki na ona ebandeli. Yango voilà pourquoi nzambe alukaki apesa mwana na ye. Bible dit afin que quiconque croit ne périsse point, qu'il y ait la vie éternelle. Croire, c'est accepter Jésus dans sa vie. Et tant ozondima Yesu na bombo na yo, Yesu ya kufela yo na ekulusu, nozo zwa bombo ya seko okufa te mais ozo bombo ya seko. Alors lorsque Jésus, qui est le grand signe, le preuve de l'amour de Dieu le Père, lorsque motoza koyamba Jésus na vie na ye, Yesu wana kokota na bombo ina yo pamba te afanika akimia te, mais Yesu wana kokota na bombo ina yo pe abandi kosala makambo oyo kotalisa ete libanda na yo otalisa ba preuve ete moto yo kati na ye ana Yesu, moto kati na ye ana bolingo nzambe. Or, ba preuve ya bolingo na nzambe etalisamaka lorsque moto ayambi Jésus na vie na ye, qui est l'amour. Yesu asa bolingo. Lorsque oyambi na vie na yo, premièrement mosala liboso nzamba ko sa na vie ya moto eza brisement. Donc présence ya Jésus na vie ya moto ya liboso eza po moto azala brisé. Mais le lot toza komona ba chrétien belé baza ba chrétien non brisé. Tout ce monde a serviteur de Dieu belé, basa ba serviteur de Dieu non brisé. Ba chrétien orgueilleux, ba serviteur de Dieu orgueilleux. Or,
na bo Kristo na bango pe na ba ministère na bango moto oyo esengeli azwa gloire azwa honneur c'est Jésus. Mais au moins na ba ministère ya bato wana bazokoka kopesa moto ya kufela bango te moto yo asala bango babenga na ba ministre de Dieu bazokoka kopesa honneur te. Tozomona lelo ba pasteur be na mateya na bango bazozwa honneur ole bapesa honneur na Jésus. Ba évangéliste belé, ba apôtre belé, ba prophète belé, ole bazongisa honneur na moto oyo asali bango bazala mais bazozwa honneur wana bazako bazako milatisa pe bazako kokomisa ngo ya bango. Or c'est l'ingratitude. Moto oyo apesi biso bomoyi azozela en retour na biso tozongisa les reconnaissance. O bien aimé yo na ngai tozalaki ba chrétien te. Yo na ngai tozalaki ba Kristo te. Mais moto oyo asali ete lelo tobenga na ba Kristo eza Yesu. Et lokola Yesu asali biso tobenga malelo ba Kristo esengeli eloko nyonso tokoko sala na maloba na ba acte na makanisi esengeli e glorifier kombo ya Jésus. Lelo bato ebele baza kosala ba miracle mais ba miracle wana eza ko honorer kombo ya Jésus te. Eza na ba témoignage ebele eza ko pesama mais ba témoignage wana eza ko glorifier kombo ya Jésus te. Eza na ba prophétie oyo eza ko pesama ba prophétie moto apesa prophétie po yenda azwa base po yenda azwa succès po bandimine bakumisa no bakumisa Nzambe. Alors bien aimé soki o constater biloko wana bipa yo zali c'est que Nzambe azo milé na binote. Parce que tant Nzambe aza kati na bato esengeli yende azwa honneur nyonso oyo bato na bakopesa ye. Dieu a tant aimé le monde, il l'a donné. Mais ce qui biso pe tolingi Nzambe, to pesa ka enini. Parce que Nzambe en retour na biso azozela tozongisela ye, ozela tozongisela ye ba mbongo te, azozela tozongisela ye ba wolo te, azozela tozongisela ye kitoko na biso te, azozela tozongisela ye célébrité na biso te, végétarien na biso te, ba base oyo même na bana na Nzambe na basali ya Nzambe ba ko lukaka sur internet, ozela ngo te. Mais lorsque Nzambe tango alingaki biso alingaki mokili biso basumuki apesaki mwana na ye et biso pe soki tozolo ba ke tolingi Nzambe esengeli tozongisela ye en retour eloko ezotel sete tolingi ye ezani c'est l'honneur eza honneur eza gloire tango azofanda bozolo ba ke te certainement bana wana bazayanga certainement mosali oyo azayanga eza honneur nde Nzambe azoluke azozelela biso. Lelo ezali na ba prophétie ebeleza kopesama na kati ya ba prophétie ezopesama ainsi dit l'Éternel ezate. Or ba grand prophète na Bible tokoko tanga ba kombo ba Samuel, ba Eli, ba Élisée, ba Michée, ba Habakkuk, ba grand prophète ya Bible avant ba prophétiser. Prophétie na bango etel sa makaka youte pa na Nzambe lorsque ba bandaka ainsi dit l'Éternel. Mais lelo et comment ba ainsi dit les hommes. Moto on peut sa prophétie selon ye. On peut sa prophétie selon ba sentiment na ye. Mais ça selon ainsi dit l'Éternel. Pour moto on peut sa prophétie ainsi dit l'Éternel. Premièrement à se soumettre à la prophétie on peut ça. Pour ça ainsi dit l'Éternel. Moto on peut sa prophétie ainsi dit l'Éternel. Deuxièmement à zone sa gloire. Place prophétie on est outil. Alors lorsque motozo peut sa prophétie aza komi tout est la tolo ce que prophétie ne outé pas Nzambe te et outé pas yemoko pour prophétie oyo outa ke pas Nzambe miracle oyo outa ke pas Nzambe et sengeli pe gloire ezonga bisika yo outi. Mais bien aimé dans le Seigneur liloba na Nzambe epemeli biso lumière ya koyeba ko comprendre certainement lorsque Nzambe akufelaki mokili. Lorsque Nzambe alingaki mokili andimaki atinda mwana na ye apesa mwana na ye en fait que mwana na ye andima liwa pona nzela ya liwa wana biso tozwa bomboye donc musala nyonso ne salamaki eza musala ya bolingo siko biso pe lokola batuto ya mi bolingo na kati na biso esengeli pe totalisa ete certainement bolingo Jésus na biso na ndenge nini soki toza ko honorer ye lelo zo salanga pasi. Il y a comment sur les réseaux sociaux. Ozomona moto azopesa prophétie pour le président de la République. Azoloba na président de la République que dans 2 ans awa akokufa soki aye ko lukanga ite akokufa. Mais bien aimé,
to analyser likambo malam. Ba prophète Nathan, abandina nous, il faut le concerner ya prophétie aya ko lukanga. Or, ainsi dit l'Éternel et kendara ko luka mutu. Ozo bolandaka na bokebi. Soki nzambe alobeli moto, alobeli mosali na ye, apesi mosali na message. Pour message on est à la transmettre. Et c'est que mosali na ye akende koluka le concerné apesi un message. Pourquoi? Parce que mo kondida ba kondinde atindiye. Na repesi exemple na Bible. Nzamba zoloba na prophète Samuel. Alobi na prophète Samuel. Alobi ke kende na ndako ya Isaïe. Naza komona moto moko kati ya bana Isaïe on a désigné comme roi. Namona ki prophète Samuel était alobi ete ngai naza grand prophète. Nakoki kokende na epa ya Isaïe te moto pamba. Pona kende ko transmettre pona ke ko sa prophétie tona loba prophétie. Et sengeli moto wana le concerné aya ko lukanga te. Ainsi dit l'Éternel, quel que soit aux alliés prophètes majeurs, quel que soit aux alliés apôtres, tout évangéliste, ce qui ainsi dit l'Éternel est bimi et sengeli ko obéir. Et si dit l'Éternel et qu'on l'ongolo place aux alliés et qu'on met maillot place à les concerner pour transmettre un message. Mais tant que yosa komona moto, ainsi dit l'Éternel et l'oba melié, mais azoloba ete nazo pesa ye, nazo pesa ta soki aluki nga ete akokufa. Oh, siko soki aluki yo nde moto na zibo moi. Soki aluki yo te seki akokufa. Mais yo moto zu balobara, celui qui donne la parabole, c'est celui qui a l'explication du parabole. Yo za na prophétie, yo nozali na signification ya prophétie. Si autant yo zoloba ke moto aluka et sengeli tala liboso na nzambe akipaka ba grade na bisote. Ozaloza généraux, ozaloza président, ozaloza nani, ozala soki nani ba grade ya ndenge na ndenge liboso na nzambe biso nyonso toza bana. Lokola toza bana, nzambe eloko zaka très important na vie ya moto, eza titre te mais eza âme ya moto. Donc yo boyi ko kende ko sauver âme ya moto, po moto wana aya ko luka yo, ozoloba etike nazangi $100 te ya kokende ko luka moto wana nazana bambongo nanga. Mais cher évangéliste, toyebi toza na bambongo na yo, nzamba pamboli yo, mais awa ezali likambo ya âme ya moto. Ndenge moko nzambe wana oya yo lobiki apesaki yo prophétie pour pesa moto. Et ça nzambe ya ça na souci ya moto wana, mais sengelo ki no koluka moto na pour sauver âme. Voilà pourquoi na sa koloba na makambo tali Jean chapitre 3 verset 16. Moto oyo azali na bolingo ya Yesu kati na ye. Esengela ye bakozongisa honneur ya Yesu wana. Lelo bato bele ba opesa ba prophétie, pona ba prophétie na bango nzamba zo lokumu te mais bango ne ba zo lokumu. Pour ceux qui ont que président ya ko lukaye, lorsque président ko ya ko lukaye, ba caméra est filmée, alors tant ba caméra est filmée et les qui na ba télé, ba to ba moni wana nzamba ozo lokumu na wana te. Yonde motozu lokumu na ministère na onde zu lokumu, mais nzambe azu lokumu te. Oh, mosala nyonso oyo biso toko ko salaka, et c'est que tozongi saka lokumu et pas ya nzambe. Namona ba prophète Samuel nzamba tinda bango pa ba Isaïe bakenda. Namona ba apôtre Pierre nzamba tinye pa mo pagano lokola Corneille. Corneille azalaki un païen, mais nzamba zo tinda apôtre Pierre alobi kende na ndako ya Corneille. Apôtre Pierre a se déplacé ke pa mo pagano. Pour la nini, ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel motakoki ko sangio ko sala lolendo na yango te. Ainsi dit l'Éternel et sauvaka. Yango naza ko eza na bato belé lelo baza ba chrétien baza basali na nzambe mais ki chrétienité na bango ki mosali na nzambe na bango eza ko glorifier nzambe te. Et lelo zo salanga passe parce que libote zo kende na kokufa pour connaissance ezate. Bible lobi mon peuple est péri ezate pour ba démon babundisaka bango. Mon peuple est péri, ezate que po banguna babundisaka bango. Mon peuple est péri, ezate que po ete bandoki ya famille na bino babundisaka bino te. Mais la Bible dit que mon peuple est péri pour connaissance ezozanga bango. L'ignorance tue.
bato nyonso bazo lelo tokoma na bato bazo ya ba dimanche bazo tondisa ba église et non po bakumisa nzambe mais po bakumisa moto. Lelo tokoma na ba culte spectaculaire. Tokoma na ba culte spectaculaire. Tokoma na ba miracle spectaculaire. Tokoma na ba témoignage spectaculaire. Ozomona tokoma ko pambola même ba mabala na ba église na biso ba mabala oza spectaculaire. Donc eza de loko moko te nzamba zozwa gloire na makambo zo salema na ba église lelo. Eza de loko moko te. Ba prophétie tozo pesa eza pona kosala ba bezi ya biso basali ya nzambe. Ba miracle tozo sala eza pona kosala ba bezi na biso basali ya nzambe. Nzambe azozwa honneur na eloko moko te. Voilà pourquoi comme on a la carte église, c'est seulement le pasteur qui est béni, mais bandimi baza béni. Pourquoi? Parce que ba makambezo salema, ezo salema pona honneur ya pasteur et non pona honneur ya nzambe. Parce que bipa yo nzamba za glorifié, ba plewana ba ozala béni. Mais bipa nzamba za glorifié te, boko bonde la kobanda lelo kino lobby, kino santa, moyen batu ba pambola mezate parce que le Dieu qui donne la bénédiction, il n'est pas glorifié au milieu de vous. Yango bien aimé na vie na yo. Et Seigneur joie verset oyo tchakati na yo. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Après ça qui mona na ye pambate. Après ça qui mona na ye po asala misala ya malonga ya salut na ba vie na biso. En fait ceux qui te biki misala ya salut na vie na biso, biso pe en retour total sa reconnaissance. Et reconnaissance na biso envers Nzambe oyo, et ça par rapport ya honneur o tozo pesa ye. Mais ceux qui na ba vie na biso to pesa Nzambe honneur te, c'est que ton dimela Nzambe wana te. Pour ceux qui t'ont dit mais Nzambe akila likolo pe na se oya kufela biso, et ce n'est to glorifier na makambo nyonso. Prophétie oyo pesami pour la président de la République, et ça nous ne sommes pas des hypocrites. Bisonde toza batu ya ko sauver mokili oyo. Lorsque mokili zobima libanda, s'il y a de juste, il faut que telema ko ganga pour la cause évangile. Et lorsque ça le coûte, il faut que le baïsa le coûte. La prophétie de Dieu est yakana ba humilité belé. Mais ce qui prophétie zoya motaza ko sango ko sala lolendo ko tout elantolo ko sala ngo vantardisme et ça prophétie ou te pas nzambe te. Car ils ont pesa nzambe gloire te, ils ont pesa ndé moto pesa ngo gloire. Prophétie et sengeli sauver vie à moto. Mais lorsque motaza ko luka ko zo succès base na sima prophétie, même zamba zo kamawa. Bien aimé tala na vie na yo. Et loko nini oye pesa nzambe lokumu na vie na yo. Lelo na bombo na biso eza na bato belé. On senga bénédiction nzambe pour la conquérance ya moto. Nzamba ozo lokumu te. Ozo prophétiser pour la conquérance ya basali no basali, pour la conquérance ya baninga no basali nzambe. Nzamba ozo lokumu te. Wana osala pour na yo moko. Ozo sala miracle pour prouver ba collègue no basali nzambe. Nzamba ozo glorifier te wana esa pour na yo moko. Et ça même na bandimi lelo. Azo bonde la tongo midi pourquoi? Nzambe pambolanga po amona ki ndekone moko pambolami. Azo senga li pamboli po prouver pe ndekone ke ye pa pambolami. Nzamba aza kuna te. Eza na bato belé bazo senga nzambe na bala. Eza po amona ki ndekone mona église abalaki. Ye pa linga prouver ndekone yana ki abali. Nzamba ozo lokumu te. Wana eza pona yo moko. Nzamba pambolaka place intérêt na yezali. Ce qui intérêt nzambe za te ozala wana te. Prophétie nango pesa intérêt nzambe za. Ce qui intérêt nzambe za to ye bango na humilité na yango. Message te ngozobima message ezobima avec beaucoup d'humilité. Mais oya yo message ezobima c'est comme si oluka base succès. Non, cher évangéliste, cher homme de Dieu, réponds-toi. 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 Lelo église des révèles, lelo biso batu ba benga biso de partout ailleurs ba senga biso ba prière. Au moins na moto ba benga biso le ba papa. Na lelo na joie décision na kokota sur église des réveils té. Lelo image église des réveils les a salut pour na ba aventure ezo salima. Alors biso to kanga monoko té. Bipai oyo komba Jésus ezo bebisama, réputation ya mosala na ye ezo bebisama biso to kotelema poto défendre cause na yango. Lelo bato belé ba comme précisément na poto bato belé ba kinaka l'église de réveil te ba benga ngo binzambe nzambe. Pour la ni à cause de ba bêtise ozo salema, à cause de ba aventure ozo salema. Or lelo pe bana na nzambe belé ba fungola miso. Ceux qui ozo sala aventure ba mona ngo za aventure. Alors bien aimé dans le Seigneur, bi pa yo zali, nyoso oyo ko sala. Et Seigneur kombo Jésus ezo alokumu.
soki nzambe alobeli yo kende kopesa message epai ya ndeko na ngai epai ya mwana na ngai moko nazomona danger liboso na ye etanke eza mosala na ye bible bengi biso toza bamessager messager aza moto amemaka sango nzambe ayebi biso mpona moto songolo yo ozoloba ngo na écran estce etali biso na moma oyo tozali eza moma oyo nzambe yesu azoyakala mingi te mais akokota biso na badistraction ya boye message ya mutu moko ya individu moko ememi bato nyonso na kati ya distraction mais ezalaka te lorsque nzambe apesi yo message ya mutu kende koluka le concerné pesa ye message namona Esaïe te to Michel te to Samuel te nzambe apesi ye message ya ndako Esaïe abandi kobeta pelelo Israël mobimbe yoka nzambe aponi David nzambe aponi moto mona te akendaki kino na ndako ya Esaïe a transmettre message. Mais c'est comme message n'a pas pêché pourquoi qu'on le bango na internet, qu'on le bango na TV, est-ce que tali biso na nini? Et tel cas les concernés. Voilà pourquoi nous avons la prophétie belé lelo ezo ya po batu, basala nzambe, ba kozwa beze succès ya ba prophétie wana. Et tali biso te quoi porter les biso nini? Message ya moto ye moko et tali biso na nini? Alors l'homme de Dieu, réponds-toi. 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 Si réellement l'amour de Dieu est en toi, et Seigneur Kotal s'appelle ma preuve ya bolingo na nzambe. Alors pour l'après-midi à l'élo, nzamba lola pambola bino. Nazo prier pour na motonyo swalandinga. Seigneur Dieu, yo nzambe nanguya pe nzambe na bolingo. Nandeko nyonso alandi biso, éternel, ceux qui bolingo ezate kotisa bolingo kati na ye. Éternel Dieu de gloire, longola bana na nzambe na kati ya ignorance. Longola basali ya nzambe na kati ya ba futilité. Zongisa biso na kati ya vrai amour, amour oyo ko glorifier kombo na yo. Nzambe sunga biso na maloba na biso na makanisi na ba art to glorifier kombo na yo. Na kombo na Yesu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye.